tusamba entsambu zange yemfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa kitata nzambi wase yo ntwali wangitata mwanda wavelela pika wakwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. O kombo ya tata ya mwana pe tata Mulimo Santo. Lelo tozali la date ya le 3 juillet. Oyo ozali deuxième journée ya milulu na biso ya biso bankole na comité mixte. Tolandi maenyoso oyo maleka ki banda lobi kino lelo na ba discours ko kanisa mama Kimpavita kuna na Kulumbimbi na Angola kuna na Mbanza Kongo pe mama Kinzembo kuna na Boma biso nyonso to bankole bana ya bankole bakoko ya bankole lobi tolandaki ma discours o ya bankole lelo to tikola da biographie to discours ya comité mixte banda mama Kimpavita pe mama Kinzembo ndenge nini biso ba fleuve to bombelaki mama Kinzembo kuna na Boma e histoire ya mama Kimpavita ndenge nini ezalaki banda na tango wana mingi ya kobakisa ezalite pambate na tongo na carnaval ba secret mingi ebimaki makambo mingi ebimaki na carnaval yango toye kobakisa kaka matei na biso na ndenge makambo nyonso oyo euti koleka nzembo moko tokosenga soki na jejeki soki pe na chorale ya biso bana ya bankole pasi oyo bakoko bamonaki lelo ekomi esengo na biso pasi oyo bakoko bamonaki bazalaki na molobelite ya pasi nyonso wana nani akozala molobeli na bango na likambo oyo bandimelaki te kinya to mutu mwindu yepe azala na liberté ya kovivre eke tango wana mutu mwindu aza komona na eloko pamba likambo monene o bango bakangamelaki yango wana kasi Molimo Mosantu azalaki na bango tata Nzambe azalaki na bango oyo azalaki molobeli na bango bango pe bayebaki eke Nzambe na bango azali akoki kotika bango te bavoka oyo bakoki kolobela bango bazalaki te ezali kopona na lokola lelo oyo oza na likambo oza na raison kasi tango okende na tribunal lelo yekobi kaka mbongo na yo kaka meme oza na raison kasi molobeli mosusu nani kaka tata Mulimo Mosantu Nzambe kaka ozangi mbongo na likambo ya yo moko kasi baza kokotisa yo na prison wana nini ozangi mbongo oza na raison na yo na esika wana molobeli mosusu akozala te kaka Nzambe oyo Nzambe okotielaka motema
lelo nde Papa Simon Kimbangu oyo Nzambe ya biso nyonso oyo biso nyonso tomoni pasi na nsima na ye yango soki jejeki soki boza apres e soki boyokanaki na chorale ya bankole e soki mpe boyekolaki yango na Kikongo na Lingala po nzembo yango eyembamaka mingi na Kikongo mpe na Lingala chorale ya bankole. eza pe na Lingala bongo bosala effort boyekola yango
alingala pe ebanda koyembama soki nzambe te soki tata Simon Kimbangu te nde lelo oyo pasi na moto mwindu ekoki kosila te kasi tosala makasi na kotindama na maloba oyo batata batikelaki biso maloba wana yango nde papa Simon Kimbangu Kyangani azali kokontinue na yango kolakisa biso kotonga Yelusalemi. Soki totali malamu Yelusalemi ezali kotonga makaka na biso moko te bakimbangiste bato nyonso oyo basosoli likambo bazali kotonga Yelusalemi. Contribution na bango bamisusu bazopesa bamoyen bambongo bamisusu bazopesa bamateriel eloko nini ezangi na nkamba akusenga kutuna bazali kocontribue bamisusu nga naza na moyen te misala bamateriel ndenge ezali koya eza kosenga batu pe bazala batu bazali koya kopesa maboko na kotonga Yelusalemi pamba te batata balobi ete bolingo mibeko misala soki bolandi makambo nyonso wana misato totikeli bino pe botongi Yelusalemi mpasi na bino ekosila biso totangi bakelasi na oyo pe tobengami ba inspirateur na ntango wana tokokoma na niveau oyo ezali ete tobanda koinvente pe biloko na biso moko. Invention papa de Alunga na alobi ete na invention ya liboso écriture ekoyaka soki écriture emonani wana nde makambo mosusu etikali ya koinvente nde ekokoma écriture situzu yango eloko nini ezokokanga nzela nanto komi prete nanto tongi Yelusalemi te Yelusalemi nano etongami te yango bapesi biso ngonga fariki lobi nalobaki na pokwa eke mosala oyo tosalaki lobi mpona botongi ndenge tata Molimo Santo posa na ye ezali na biso bafariki tokomaki na esika wana te lelo toyebi eke remise de cadeau ezali kasi babimbi elekela wana oyo etikalaki tokozala kaka wana tosilisa ata na 20 heures biso tomipesi mbeka po ete mike wana ekoka kobima toyebi ete remise de coupe ekozala lobi da remise de coupe kuna nde ya mike mosusu ekotikala yango tokosalaka bongo nde topesi bakupe kasi malamu lelo na remise de cadeau na oyo totikalaki na yango topesa lelo po ete tosala programme ndenge nini tokotambolela lobi ekosala kaka badivers ezala badivers ya cadeau ezala divers ya mwambongo basima nde tokoleka na remise de cadeau pe tokoti sikoyo na likambo na biso oyo ezali ya mariage oyo ezalaka na le 4 juillet 1915 ya papa Simon Kimbangu na mama Mwilu bakimbangiste
tozala ya kolamuka pamba te papa Simo Kimbangu Kiangani azali suko bomba makambo te aza kosenga biso tozala en ordre tomoni apesi action de grâce eke oyo baza nsima lingomba oyo babebisa tozonga na mulongo tozokanisa yango on dirait blague mais likambo tata Nzambe ekokendeke malembe malamu tososola ni esika wana tosilisi boye komba tata mwana tata molimo santo amen. Bika tokubike no moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa seye mwana tata mwanda velela mukumbwa se mwana ye tata mwanda velela